na biso tolobi likambo ya kotinda mbongo na bamboka na biso so diza na Angola to na Kinshasa eza kopesa mbonge na kati ya mabala to remarquer batata ebele baza na injustice na likambo wana okomona papa bengisi mwasi mikina poto tango mwasi akomi aye na tike na ye alingia konza mama na nyonso tout cela veut dire mwasi aza na valeur te liboso na ye famille a mwasi na valeur te liboso na ye okomona zova na mwasi bafutaka ye na mwasi na bana mais ba injustice pour atinda mbongo pa ya famille ya mwasi okoka ba 100 euros ba 150 jamais ça comme na 300 mais pas na bango ba 500 ba 400 pourquoi différence ndengwa zali ko arriver na kati ya mabota na biso est-ce que famille ya mwasi bazana monoko kolia te est-ce que la famille ya mwasi bazana dépense te zali question pour na papa oyo bazali libanda na kati ya trois chemins sans plus tarder na lekina ko pesa maloba na mama nanga ani développer na ngambo ya papa oya injustice ba kotinda ka mbongo kake pa ina bango ebele kaya ba mama mukie e boto mama ani a vous la parole. Ok, merci mingi mama egeti na ndengo pesa nga maloba ndenge ka to uti ko loba tozo ba ngama 50-50 molima ngai ngai ni ko loba oya ngai papa ko loba oya ngai oyo voiture na ngai mama ko loba ne ndako eza ngai po eza na kombo na ngai ya wanto so lobela lelo oyo pona ko oyo to ko nyata lelo oyo ezali neti décision ya kotinda mbongo ya 50-50 fo euta na mwasi na mobali donc couple faut décider que ba cadeau to kotinda na Afrique photo sala boy mama na papa na mama faut vendre ensemble bozui décision que bosala to kotinda mbongo support na famille que to sala boy mutu moko papa moko kati na bino aloba te ke asala makambo na kinso ko asate ngai chef andako ngama na koloba boy eza bongo te to ebike ba papa baza ba chef andako mena tango eza ke bolingo sala ko sala likambo neti botinda ba cadeau na Afrique oyo bino mibale bo décider ke Afrique te mute senge me bino mwasi na mbali bo décider botinda te to ambalo yo to moni peto tinda mbongo kala ngana moni foto tinda ta mwa mbongo na mboka epa bandeko alors mwasi na mbali fo bo vande longo bolobi ngana moni foto tina mbongo na ngambo na yo to tia ata 50 na ngambo na ngai pe to tia 50 nde bongo boyokani bosali yango papa pe alobi wi na ndengo lobi penda to sala kaka bongo bozui o décider bondimi botindi mbongo wana mbongo yango pe ko sala obe mama ake atindi na kombo na ye famille on ba de ba komona mbongo mwasi semeki na biso mutatindi yango me bayebi ke pa mwasi na bali bayokanaki po papa pe abenga ki bande kona alobi ke tozotinda otambo ezo yabo donc décision faut bozo yango pena ensemble ezate o mutu moko alobi o tete ngana ndimite so sala boite te pa nanga totinda $100 kuna yo pa na yotinda 50 po pa nanga baba kote nanga eza ba za pauvre mingi kote na yo ba ngona ka clair wana eza malamu te donc mwasi na mobali fo boyokana bozimbo ngo lobi to kotinda soki bokotinda 20 ngambo kuna 20 ngambo nsusu 20 ndio bozo balance makambi kotambola na ndenga malamu po soki bolobi ke botinda bosala Afrique kuna bayebi ata ondenge bino moko bozozula awa te bango bazomona ka bino potini mbongo donc balance faut emonana nde bongo soki demande wuti na Afrique neti kaya maladie ou bien kaya libala ou bien kaya liwa ou bien ba anniversaire donc wana boko saboko va e komi susu makama 50-50 te pona nini po tozo kaya maladie ou bien ngambo ya yo mwasi ou bien ndeko na ya zobela ou bien mama na ya zobela mobali na yote mutazo mama ya mobali na yote mutazobela za yo mama ngambo na mutazobela do wana makama 50-50 e ko suko za la te nde wana botali na ndenge nini bozozula ezuli na bino boyebika lokola ngambo na ngamba kingandi azobela tikato zwata mwa samoko boyeto tinda po mutu azwa mwa traitement sendenge mo peka na kaya libala lisusu makama 50-50 na kaya libala koko za la te po demande wande uti na Afrique ke ndeko azobala ndeko nanga azobala ubende kwa mbala nga azobala nde wana boyokani mwasana mobali ke lokola kingandi azobala ngana moni na fimwa tokola tofuti ba facture puis kolia na biso to sito sali deja mo fimwa ndambo etikali tika to sunga ndeko azobala to tindi mbongo wana likamba 50-50 koko zala te kaya ya liwa pendenge mo kaka ezala liwango ye kote ya papa to kote ya mama makamba 50-50 koko zala te
donc boyokani bozuka mwa som moko boyokani monta oyo botindi mpona liwa nde bongo ekoko esalamaka bien nazongisi maloba epa na yo mama Igete ya solo mama na biso ani oniati vraiment na ndenge ozali kodevelope na teme na biso likambo ya kotinda mbongo lisungi na kati ya bafamille na biso tutale tokoloba ete bapapa mosusu baza na injustice alingi akonza mama ça veut dire mbongo ezala ebele epai na bango epai ya bamama moke toke na motuna eske misala bamama tosalaka bandeko balandisi na 3 fois w radio lisolo mwasi akolamuka na 6 heures atonga bandi konettoye toilette douche makambutu azali kosala mosala wana soki tokenda bandeko na biso loposo pembe tobengi bamindele okomona salaire oyo mama akotouche na 1 mois ya nettoyage azali kosala na kati na ndako na yo me na kati ya sheme ya libala mibali bazali koyeba valeur na yango te okomona mwasi asalaka te mobali asalaka me mpo famille na ye ezwane fiske 300 euros eza matata papa azali kosabote ntango mosusu akopesa te azali kokipe te me azoyeba te ke mwasi oyo aza na kati ya ndako mosala asalelaka ye soki asalango mpo ya mondele akozwa plus ke salaire oyo ye papa mama na biso ni mize nia te sika wana talisa bapapa pasi na biso bamama oyo tomonaka me bapapa ebele bali kosabote bafamille na biso okomona ba injustice live lokola ye abetaka kayo mama mize aye na mbongo na kati na ndako epai na bango 400 epai na yo mwasi 200 or mpona nipo ya mwasi ekende 200 eloko nini esali ke yo pesa kuna 400 pete tolingi koyeba réponse ya bapapa bazali kolanda biso tolobi ligne ezali ya kofungwa ba eboto mama mize à vous la parole ya solo ni ata poke mama. Oui, mama Zambwana mbote na yo mama na ngai mama Ani mama nazo peso merci po ndenge opesaka biso papa tosololaka na ye tozwaka mingi mama na nga nauti mpe kozwa mingi epai na yo babizu mama Longoni ya makasi merci mingi mama likambo oyo uti koloba tokabola ndambu nakozwa mama Igete nakozwa oyo ya biso na nsima na bandana ya mama Ani mama na ngai eloko epesaka baproblème na kati ya bokaboli ya mbongo mingi ezali nature ya libala oyo bato bafandi nalobi bongo mpona nini papa auti kozwa mama baka mingi oyo efandi awa la majorité ezali papa auti kozwa mama na Afrique papa ayaki abendi mama babiloko moko bongo be baye ensemble bamakama ndenge wana papa alingi ke quelque part mama afuta ye mbongo ya avion oyo ye afutelaki ye mais papa yo bengisaki mama en tant que mwasi oyo ya yo olingi azala pembeni na yo akufuta yo nini oyo akomi na ndako ekomi ngami na bengisa yo kanga monoko mbongo eza yanga boye na boye baparent na biso na Kisasa mingi na génération na biso na zoloba mama na biso baza kosala te bazalaki mosala na bango ezalaki koéduke bana pe kogere ndako c'était tout un travail yaka kotuna na mondele nayebi te na bamboka bino bambiso bofandi biso na mboka na biso la femme au foyer ezali titre ya mwasi azalaka na ndako la femme au foyer ezali mama oyo ageraka ndako na bana éducation ya bana babengaka ye la femme au foyer mobali oyo asalaka bafutaka ye mpe mbongo mpona molonga nini na yo afandaka na ndako ageraka ndako na ye mpe atalaka bana na ye eza mosala monene mosala ya liboso nzambe apesa biso yango wana papa yo ozominimize mama mpo yo osalaka ye asalaka te ezobanda ndenge nini ta oyo azolekisala koedukele yo bana aza koeduke bana na yo azokolisa bango azopesa bolingo azopesa temps na ye nyonso tu akotala ndako na yo boye na bo azogere makambo na yo papa na nga ndenge nini okoconsidere eloko wana te po ntango yake oluka mosala na ndako ya moto akomi aide ménagère nde mama oyo Igete auti koloba bakofuta ye sikoyo ntango mama azosala yo mpe ozosala mbongo na bino normalement mbongo nyonso ndenge bobujaka awa na bapoto nde tofandi mama Ani ezalaka toujours moitié mabala moko to kokuta o mbongo mobali esalaka boye non nyonso ezalaka ensemble mpo soki moto moko te azali capable na kote na ye moko akokisa makambo na ye nyonso impossible ezalaka te ou ezalaka ya basacrifice moko basalaka eza mwa pasi okuta papa mikokela na nyonso tu banda du 1er janvier na 31 décembre akokaka makambo eza mwa pasi c'est pas parce que baza la volonté wana te non eza nde circonstance bakuti na poto awa nde na bamikili oyo tofandi nde ezosalaka ndenge wana
tango batia yango katikati bozoyeba ke non bafamille na bino mpe bazozela bosunga bango na ndenge na bino bokokokela kosunga nalobi te ke mpo ezali bato mosusu atindaka mpo atinda mpo alakisa mobali na ye ke ye mpe azosala azwaka mbongo bie mobali azolakisa mwasi ngai mpe non famille ya mwasi na ntango bokomi nzoto moko eza famille na yo propre famille ya mobali ntango bokomi libala nzoto moko eza famille na yo propre okokokabola te ke famille na yo non mpo soki ndenge ntango okende kobala yo pesaki mbongo pourkui soki bamonaka clair non eza bongo te eza geste bozosala mpo satisfaire bango bosungi bango mpe quelque part boyebi te mbongo wana ekende kosunga nani ta mosusu bango mpe kuna bapesaka mwa moto moko aza na problème boyebi te boyebi mbongo situation ekende okutela bango kuna te bato bafanda na kisasa bazala na baproblème ya ndenge na ndenge ta mosusu mbongo wana ekuti likambo moko elekeli bango oyo bango bino boloba bozobenga wana bamonaka clair eleki donc il a fallu kutu mwa ndambo wana soki te pa na bino ekende kosunga bango lere wana omoni ke bosali mwa action moko ya kitoko me bapapa mingi balingi koconsidere te mama na kati ya ndako mpo oyo opesaka ye mbongo oyo bapapa na nga pardon na bino mpo na mosala yo osalaka soki mosala no yali déclaré mosala wana mbongo ya mama mpe eza na kati wana mbongo mosusu okokuta okokoma na montant oyo oganyaka te soki ozalaki na mama na ndako te montant emati mwa moke mpo oza na mama na ndako azobotela bana me afanaka na ndako aza kogérele oyo bana mpo ta mosusu koya ye ayaki abandima na moko kobota azwi ntan ya kose forme te azwi ntan akende koluka mosala te azwi mpe ntan ya koyeba langue te nde sikoyo basituation bamama bafandaka mama nazongisi na bamama egete tokokoba nsima ya solo mama na biso mise opasoli poke kitoko osili koniata namoni bandeko na biso bakoteli biso ebele na nzela ya zinga papa na biso Isaac Mbele odon pambu mosali na nzambe elongo na papa na biso Manda Mawa sans plus tarder liko mbena papa na biso DSV koloba mpema ya uti kosenga maloba papa na biso olandi ba développement ya ba mama injustice na bino ba papa oli ko tinda mbongo pa na bino ebele ya ba mama moke ade papa ya ba mama ba kozwa te ba injustice musu parana tinda ka ba mama deux fois et pas la bango chaque mois soki ba bengi ye mama na ngaza maladi tata ya ngaza maladi wana lengi banga ba ri volant akena westeri no 10 chiffres atindi mwasa ba ke bamba papa me yo tindi mbongo bokanga munoko na yo pona mama na ngai na ko boma mutu e ko bi pa famille moi sidi de buyaka pe yo so ba bengi ka kuna oye pa ya mobali pourquoi balangage nde wana DSV e boto afu la parole ya solo boto mama na biso igete mokonzi ya ba mama elongo na mama ani temo na banzi ba mama mibale complicité o bango baye na ngo na kati na radio lisolo na banzi bazange loko wana te lelo to mekana ko développer lelo mama na biso ani ntemo lelo akomi koloba ke 50-50 pe alandi bizaleli ya mama na biso igeti na ebite soki ngungi to nyama nini ezwi bango pamba te basi oyo mibale soki bazalaki na kati na Kinshasa eke mbuta zambwa nazalaki na Kinshasa ou bien mama igeti pe na Kinshasa na mibali na bango bazalaki na monoko ya kofiotola soit koloba ete na 50-50 na banzeli ngai kozala bongo te ezali poto oyo esali basi boye bakoma ko oblige mibali ke non 50-50 na banzi bandeko poto ebebisi ba mama pe belé ebebisi pe mibali belé soki ezalaki na Kinshasa na ndimi te papa na biso ezaki kulutu na biso azali wana na ndimi te ba mama mibale bakoka koloba ke 50-50 tindeli mama no boye tindela pe mama na nga boye na banzi balinga kokanga maboko na bango bazela mobali asala parce que autorité za pa ya mobali